Banda Covid, commencer rendez-vous, faut avoir rendez-vous après 3 mois, après ma cambrebele. Donc le bien est bongo, mais ça dépend de tout pas aux dossier non. Et ça va monsieur ça va bala na ça banda déjà dossier wana. Et ça peut monsieur au bala ni bobandi dossier wana. Donc na kokobo ya ngote oui le groupe meza nango, mais ça dépend muto yo azana dossier non. Et ça na bat monsieur pe ba kota demande un regroupement, ils ont appelé 5 ans, 10 ans. Maman Flore. Papa. C'est ça. Basango ya poto. Eh, but boyo za mon pépé. Bolimbisaka la osona ngami lota mérité. Basango ya poto. Totuni papa na biso dadi. Mais na basango ya Kishasa to retourna yo. Sango mo etambolaki na Kinya. Ba ici so babi que non. Maman Bokilo na yo, c'est-à-dire maman Boti papa dadi. Pendant que yo na Kishasa a ba tuko kangela fille mo lupam. Ya ye. En tout cas, on a information. Donc, nous papa dadi pendant que Zana yo, ça me tamboli que maman Bokilo na ba tuko kanga papa dadi tuko kanga lupam quelque part. Donc, faut l'année là non papa dadi bien. Il y a solo. Pareil, bah, enfin, ça peut être solo li estili. Mais ce que c'est qui est solo li et qui est simbité, qui on a ça la divorce ni. Non, on internet, c'est ton bête la mon les solo, peut-être comme il y a foyer n'angana qui est bête la mon les solo. Non. Donc, ils ont le kuta, ils ont qui façon ya ko balo bakaka ke ngai na bête les mon les solo, que dans ça ba audio. Dès que solo na mutu pe na ba audio ndena yeba ke mukilongo comment ma internet et comment na solo na mutu na ba audio na ti dele ba audio enregistrer le bosso on appelle non na ko ça na ko solo na mutu kama libala na ngati zambe na moya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bajelo bakoyembela kayotongo pe Bote bana MDG de TV mafuta sikezanga wa bino mère Dorcas la grande dame mais quand neto misana wa kopesa conseil pe kopesa toli lelo oyo to na actualité ya ndeko na biso Flore pardon oyo ya théâtre à salara théâtre artiste na biso comédienne to yebi biso presque ebele to yebi bato balanda théâtre to bazala trop théâtre ba yebi Flore et Flore nzo randa zala na mobile na poto babala ye penza libala ndenge zala kaka mais eumeli ndeko na biso akendaka poto te et ba spéculation tout ça et bato mosusu balobiki mobali yango akabwane na mwasi na ye te akosaka ye bamambo belebele et en passant interviewaki bango epa ndeko na biso Vincent Chiluzi nde totiela bino bolanda e bato balobi ke azokosa Flore eya mambo ya solo te c'est vrai bato mosusu balobi réalité ezo se passé de ces derniers temps nga mpe na une information en France et par rapport à ba séjour ya ba mikanda tel que au ba kopeso 10 ans mais so zo sala te ba roboto la ba réduire on a une année moi ba mambo belebele moi ba complication ba mambo misusu même et est-ce que ils ont un rapport ton lien na mambo ya libala to ya voyage ndeko na biso to ebite ka e bango ye moko mobali na nzambe nde bato bayebi bato balobi ke non azokosa ndeko na biso ya mwasi bon ya libala na bango et vérité ka bango bato bayebi mais moi en fait eloko etindi nga na kosala émission ezaka koloba na bato par rapport ya ba privacy nde tolobaka na anglais écoutez vie publique c'est vrai star azalaka na vie privée te na bandenge moko boye mais il faut vraiment kozala mpe na bareteni koya bamamu nyonso te ya koya koloba na toile oyo eza vie privée na bino ka nde tolobaka est-ce que vous devez venir étaler tout comme ça ils étaient pas obligés batie bon mpe munduki na motu te bakoya koloba essentiel et puis point barre yo mambo voyage ya poto ezosimba te soi-disant sikoyo ko exposer yango yo kanisi bato nyonso baolanda bamitema malamu koyoka mambo oyo ozolobaki yo babala yo epo ozoloka okende poto bakosepela déjà ba voyage wana ezo c'est compliqué mais kasi boluka so bandoki bakobakisa so mwa dose moke ya freinage ti ya blocage ta mosu elingi esimba nango ane ota mosu elingi esimba nango ane prochain parce que ane oyo ekomi na kosila mais bino boye koluka so il faut boza pe makasi na mabondeli ntango boya komema bamambo na bino boye
Vraiment, c'est vrai, tout ça bang abandokité, mais quand même, hein, et Satan a omniscienté. Et tant ozoya, o bimisa vie na yo na public, zape makasi na losambo. Zape makasi na losambo. Ata so oza makasi na losambo, yana babitumba mususu, eza babitumba kobunda te. Il faut muto se focaliser na ba combat oyo. Eza important. Eza ba combat musu yana on tina te. Yo milukela ba problème, ko bakisa ba problème, likolo ba problème. Tout ça bino ba image bolanda. Bon, moi et déranger ngaka na sens que il devait pas venir tout dire ici. Et est-ce que c'est important? Donc fallait baloba peut-être ce qui est essentiel. Déjà yo za ba combat na yo parce que koyo kango mobala na mokanda ma ramener sur ça ba démarche na ndenge nyonso eso simbate. Quelque part, et vous appelez moi raison moko vous appelez moi spirituel parce que toyebi toza ba bantu toza ba africain toyebi ba réalité mingi c'est pas ça entre nous les hommes embroutés ressemblent. C'est vrai tout le monde a bandoki partout mais il y a de ces choses là to ignorer raté. Il y a de ces choses là to ignorer raté. Donc moi il y a moké nazali na ngwa roloba yangwana et puis tozo tshela bino ba image bolanda donc conseil pour na ko chiter na tika bino parce que moi on a beaucoup souhaité peut-être si la prochaine émission eza que les amis et boye ba ko bomba ba vie na bino to ba mamu na bino ou eza privé boye ba ko zala na ba discrétion c'est important et kozala star ne veut pas dire que tout de vous ba tu faut ba yeba eza ki to côté ya malamote là vous cherchez plus de problèmes Olé, il y a moins de problèmes. Bon, mi kota rata ba pétrin belé donc. En tout cas, nzamba pambola bino et to comme na biso na suka. Nzamba songa bino za na bino. Et bolanda ba image et puis bo tirer le son quoi. Merci. La nuit légalement et que makamutu est correct en tout cas mundela robo ya te que moi c'est région de mobali na e. Non, normalement eza bongo. Omoni administration eza na ndenge na ngo ekendelaka. Lelo soko tali na yebiselo moko même bato baza na France ba témoigner likambo. Lelo même ekomi pour renouveler même titre de séjour na yo ekomi passe. Banda to banda Covid. Commencer rendez-vous, faut avoir rendez-vous après 3 mois après ma makambo ebele. Ndeko lobi ana eza bongo mais ça dépend mutu pas aux dossier na. Eza ba misusu ava ba bala na sia banda déjà dossier wana. Eza pe misusu obala ni bobandi dossier wana. Donc na kokobo yango te oui le groupement za nango mais ça dépend muto yo aza na dossier na. Eza na bat misusu pe ba kota demande de regroupement na zo pe ba 5 ans ba 10 ans pe baza. Donc eza makambo leka na kati. OK. Eza makambo leka na kati eza vraiment que te ngai na sosini non eza makambo leka. Mais siko olimbisanga biso to lobala biso nyonso. O biso to yoki que tsoki ti lelo mama Flore akenda potote c'est parce que jusqu'aujourd'hui na nyo divorça na mama bana na yote. Et puis il se murmure que boti ko to bota susu mwana mo kala minute. Donc ti lelo ozala na bino bo divorçagité bo divorçate ozala papier divorce te tu es ko sa mariage na Kinshasa awa et puis c'est no ba rimer nde tolo ba boye mama na biso na aote suko bota mwana mo na. Bon na olobelo moko omoni bato bafandi na poto bayebi bon pona na signalé que nga mama bana nga to salaki mariage civil te. OK. Donc pour mon cas qui m'a envoyé en photo ça la mariage civil te. Mais babi boti obota so non de akoma na vie na ye aboti na mobale o bazala ne aboti na ngati. Donc wana eza na oka ke bato internet nde balobaka. Donc nga na za na moi cité na ndako na nga ndenge na yoka ki balobaki ke babengaki bazoi moi mwasi mo na za moi cité mwasi ali boso na vie na nga ongana na bali na l'état na miso ya l'état na miso ya nzambe za ye. Donc na papier monté auto ko signé oui to le kaka na ba tribunal les appo na ba mama bana deni to ko partager la garde bana. Donc c'est ça non ils na papier mon boye faut ba signer tout. En plus na oyebi selo moko Flore sa kota demande na nini na Schengen ba boye la ke visa mais to ya to le katolo bango
donc toujours bandela makambo c'est ko bandela même fleur ya na donc koto ano baloba ke c'est notre divorce te au papier mon papier za na roki Maman Flore. Papa. C'est ça. Basango ya poto. Bato bayozala bamu pepe. Bolimbisaka na ozolanga bilota mingi te. Basango ya poto. Totuni papa na biso dadi. Mais na basango ya Kishasa tokotuna yo. Sango moko etambolaki na Kinya. Baisi so babi ke non. Mama Bokilo na yo, c'est-à-dire Mama Boti, Papa Dadi. Pendant que vous avez Kishasa, tu as la fille au lupin. En tout cas, on a information. Donc, nous avons Papa Dadi pendant que vous avez yo, ça me tamboli que Mama Bokilo na tu as Papa Dadi tu as lupin ou quelque part. Donc, il faut l'année là, Papa Dadi bien. Il y a solo. Il y a solo quand on a pas na yo. Yo tu kanyela moi sur le pont. Bandanga ya boli. Est-ce que sina la ta veste? C'est babi ozala kité maman na kenaki yemoko. Ya solo. Basala écoute na yo. Mère ba otozana asali 6 mois. Ma neti Mama Bokilo nga asali asali 5 mois epananga. Asali 5 mois ya ko vendre epananga to sali na 5 mois uchokende kaka soki ya 1 mois passé anda uchokende. Donc na yo ki kama on epa na yo. Bola Mama Bokilo na yo, bola na tongo, bolie, bomeli pendant 5 mois ndako moko. Pendant 5 mois. Pendant 5 mois parce que papa a raté. Nazalanga moko. Donc maman yaki ngamona senga ki aya to fandani na ndambo. Donc to fandine pendant 5 mois. Oh to yuki wana nyoso wana ezala ngolo kuta. Ezalo. Mais ce que babi ezala yo babi ezala ozala bodio moko ya yo ezotambola. Bodio na ezotambola na internet oyo ke ozobeta lisolo ya divorce. Bon na yo ki odio ngote hein. Ne ka to yuki ba tuka ba lobi ke bodio ezali oyo personnellement yo ozobeta masolo ya divorce ke yo na ye ezala mariage oyo koma rara batuka po ba mona mais en soi bino mibale eloko ezala susté. Bodio na yo. Est-ce que vous avez solo na yokaki lisolo bodio wana na yokaki yango na chaîne moko peso basalaki émission balobi ke baza na bodio mais faki bati yango ti neti likambu neti ya libala na nga Vincent yo moko donc ko partager yango na nani soki eza et pas basala nzambe te to et pas ba parrain na biso te poso na eza toza des fois tu arrive après toza na ba problème to luka ba parrain na biso. Parents ba vendre ça basololi to sololi esili mais ce que c'est qui to sololi et que simbité que on a ça divorce nini non on internet to no bete la mutu li solo peut-être likamu ya foyer na ngana ke bete la mutu li solo non donc eza lokuta eza ki ka façon ya olubi ya ko ba lo bakaka ke ngai na bete li mutu li solo ke dans ba audio. Neke solo na mutu pena ba audio ndena yeba ke mukilongo ekoma ma internet ekoma na solo na mutu na ba audio na tindele ba audio enregistrer le boso on appelle non na kokosa na kosola na mutu kama libala na ngate likama libala na divorce on na osenga divorce par rapport à nini po mai umeli papa bana na lobi ya vie ezaka na poto abali yo 5 ans ayaka awa asala ka ba 6 mois awa abeta ba 6 mois 7 mois. Siko ezaka vie faut kana zala na poto non ce qui permettre que ba pesinga visa bazo sala nga ba refus mais ce qui ambassade de pesinga visa non kende mais so ba pesinga na mti na vandi nanga nazozela na poto azana moi cité o bango baloba ki azana moi est-ce que 5 ans ezali na domaine na mamba visa 5 ans so to landi to balani na 2017 2017 on to balani to bandai na no dossier ya mamba vagité comme si 2018 faut bopé manano ndenge zalaka 2019 tant si boko démarrer na 2019 on to démarrer makam to ko kufela ya kufeli papa na mama ngana kufeli papa kaka na ne wana ngana akide ya papa na décembre ya 2019 to kundie le 3 janvier comme ça à peine en février petit frère kokufa na juin papa na bona maman ba kufi na 2020 wana siko atako to babike toza na mbongo ngo ya osala ba makambo dépense salami na mbongo ezaki kutu ya mambavage na ekoti na makambo wana alors siko to comme na 2022
nga nazongaki poto ezalaki na ba juillet 2020 depuis 2019 na décembre nakozonga na juillet 2020 mais il faut na préparer quand même. Autour en 2022, il faut la préparer quand même. Et puis il faut contrôler le papier qui est couronné. Il y a qui corona 2019, oui. 2020. Donc 2 ans, l'ambassade de Bamanda ça peut. Ah, biso ba couronné. Si vous avez en 2022, moi Bamakambango efungwami, yango siko toujours ça. Donc tous les kaka na télé, ah bon, moni siko yo to bandili sur makam, yo moyebi. Mamba vache peut baloba ngote. Vraiment. Donc c'est ça donc. Bon, donc papa yaka ne ba 6 mois pour ngana ngana tuna yo 5 ans papa yaka ka pour début bata photo fois ya 2 semaines ya mois 1 mois tout au plus zo ko fara vana ne ba 6 mois ya betaka 6 mois on ngo yebo penza ya yaka na mais tout onde alobi aumela te pour la musala aumela te tout mais ya yaka beta ba 6 mois 7 mois avant dîner na peka pona makamna ye na sisa makamna ye ka moi vite fait na kuta na batu moko après na ozonga na kelezime siko. Flore, tu peux rassurer na bandego ba otala biso que tu es une femme heureuse na kati ya libala. Très heureuse. Parce que batu ba otala yo ba tant bazoka ba masolo ezo bimaka il faut ils déranger batu souci tout ça. Ils ont dérangé batu menga mo déranger ngate en tout cas ba fanatique nanga o bolinga ngai o bolinga ka Flore bangu fundu. En tout cas bomi tungisa mate naza bien naza na problème te na mobile nanga toza très bien et bientôt là bo mona nga nozana bino ba o ya libanda nozana bino kalate donc na pesi bino ka minute mukie nozana bino bomi tungisa mate toza vraiment na problème te bolanda ka makambo eleka na internet te o esala ki boye Flore a divorcé Flore a linga divorcé mobile na yaza na mwasi mobile na ya sala kate ba makamsu se bima mobile sala kate muto sala kate na nemo ka ko ya pota ko ya Kinshasa ta 2 fois 3 fois mais siko yo fundi ka sala kate o fundi ya mwende te mabo muto sala Zan